mais est-ce que depuis le concert les lobby maman et bimi mais est-ce que tout autant ba kombo tout wana baba ndeko na biso pena soso oyebisi bango concert et kendaki sous studio Olobi mingi ba pesa surtout ni baka concert kendaki studio pour depuis ba déplique et beti lelo et bimi pe lelo lobby et beti na butu lelo et bimi lobby bon concert a fallu te wana ndi na yebi na ngana nte nani beta lelo te bima lelo te na kokota na ranger wana te bon concert héritier pourtant depuis nani depuis ka invité nani vena biso manda te ataki na concert na ye baba to sola ka boité donc ça ba mususu so ba beti ba concert ba zela ka moto ba papa depuis ka zela moto papa te yup to lobi a poser la photo a wira na sima reconnaissance ou important pas déplique ça ikakari oyo wira sala pona ye na nzembo ya maesika pas abimela nga poser likolo ya moni bana tout ya wenge maison mère ba tcheki lobo à 100% ici li petit concert na ye zela pardon tant depuis que petit concert na ye ba spiritas ba ye ba warion ba ye mais bato ba soutenir depuis qu'à 100% makasi eza ba villageois na ba gaulois mais bango tout ba ye depuis qu'à sangisi depuis qu'à ngara ba mélomane depuis qu'à na posa mambo wana te ba mélomane nde ba lingara déplique concert déplique ta souka na son original sans yolamba quelque part concert ya bien bato balati bien c'est tout okoloba na biso ke déplique ayemba ki bien depuis qu'ayembi non premièrement bien vous équité ayemba 100% vous équité tina souka déplique na yemba na concert et on a sipena depuis que zanine ayembi nzembo moko annoncer likambu atei après ayembi deuxième en tout cas ngamo na mitu na bi non mon esprit ya wera ya kofi na kata déplique comment boy na moni déplique na imagination moi mi kolomo ya kala na comprendre te place sans inviter mutu collègue naït invité papa te non mon comme agité ça point obinini c'est comme si yo sacrifié batu na famille na yo pour les logos comme na succès aux appels abonnés to pose à la pembeni ya déplique mutazo lia yo batu wana zanga te za masolo to na balabala non batu balobi azibaka komi ko lia batu oui en tout cas merci mi pour na question on est très important et la question oyo ils ont dérangé premièrement pas si en nini na kalele so muta kufeli fo batu baya ba PC Fox mais le comment so muta kufeli batu fo baya ba luka su ba bomai o ngana kuta nango bana to wenge baza agité au bon so muta mutu yema lobi likambo wana ke baza agité senti ke baza agité a senti pays oui baza agité est-ce que toto sur la clarté toza clair mais agitation peut venir comprendre en côté peut-être agitation peut-être le on a façon motivation c'est abo que la mbwa là et pas cible pas ali attends combo obi na bien nde toza na musique congolaise mutu tout oyo azalaka toucher David Wembe to yeba ke non oyo eza ya mutu entel ouais non mais na mona tangene combo te il y a beaucoup de gens banga ba ko héritier na problème na déplique baza ta na problème moroté obi il y a beaucoup de gens o banga ba ko déplique na problème na wata et ta pementi omoni na mona give na biso paka aucun jamais paka rolingeri tia 100% goga chorégraphie na biso gigi arabiola jamais ngala mona place ga arabiola abunda na mutu pour héritier mais paka osala ngote pas lingeri te paka alingane héritier te non même pas arolinge le wa gigi arabiola te alors boya ba désordre on a te mais koyeba na mutu na mutu za na limite non même pas papa par exemple Guigui a sala gépé héritier on a te pas sala te ba sala misala ngope pour la mise refungama te so ya refungama ba oza place wana te batika ba distraction concert ezali boy promotion ezate te to ke na on a bien no mono ndi olingo kende so kindenge na ke no sko bien vidéo vitesse ba le lobaka nango concert a déplique to comparons na concert héritier non toko sala ngobongo te toko comparer concert ya fali non toko comparer te depuis que na place ba misé bango nyonso te surtout comparer to non surtout comparer toko boma au depuis kaza toko comparer te so au depuis kaza na 5 ba fan na déplique o ba rataki ba concert monsieur zozoya faut boya sur bongo et azma ko kimi question na biso non na linga comparer te pourquoi depuis ka beti concert lelo bata baba ne ba na posa ba yeba mais maman bongo c'est que héritier na déplique siko et puis ensemble na quantité sorti siko ya médiatique il y a déplique il active vraiment un problème d'héritier so que bien non yeba so que bien na paka
na paka na on est ba déplique na sala ke mission mutali boso ngasko na posa na kota na ba iloko wana te ya ba nini wana te nga o important pas déplique na ba ça implique pour la promotion développement ya orchestre c'est tout o ya ko bomele ba relation na batu na ko sala ngote na tana te te na moni déplique des poisons na Fabregas akomane mafu Nabi est-ce que ba Nabi Zela s'il te plaît Nabi est-ce que ba ke déplique Fabregas Abeb ça déplique ba relation belé ba villageoise concert en Espagne tout somba ba billet et puis déplique Zela et puis déplique ba sali tamula ina président Fabregas maestro baloba na rati est-ce que mon aki mutu spiritus mo abima ki aloba genyo bo solo la ba yemba nzembo héros na président Richie Goga parmi Merci beaucoup, amis fidèles internautes. Merci beaucoup, téléspectateurs. J'espère qu'en ce net moment, vous êtes tellement nombreux. Il y a une émission à nous, donc on est sur www.delogitv. David Wembe, ma solo, il y a Balabala, featuring na Eli Pro, Elimbe Tebe, donc frotteur des stars, donc Lelo. Nandenge ya balabala nandenga Luanda nandenga ngola tofai na biso tozozwa mu pepe po moko ya biso ndeko ya biso star grand influenceur na kati ya mboka oyo Azmak Kiala asali bongo mbula donc tellement Azmak Kiala azalaka na batu afifaka na batu plaso ya ye batu bazalaka esengi bongo Eli na David Wembe to sangana to fanda place oyo Azmak afansi biso donc lelo eza anniversaire ya Azmak Kiala. Merci beaucoup na batuto balingaka biso, merci beaucoup na batuto ba tsaka mo ba j'aime mo ba commentaire wana et sala kabiso penza bola mwebele naza bongo na Eli Mbetebe Eli Boitard mon frère, bonne santé. Bonjour à tous, Nabatutu, Barolanda Masolo, Balabala, Idéologie TV. Un featuring avec mon frère David Wembe. Vraiment. En collaboration avec Azmak Kiala, star Nabango pour le moment. Hein? Oui, ça va, merci beaucoup. Nous avons aussi un après-midi à l'élo. Masolo, Balabala. Tozara, c'est l'idéologie. Et puis, Toloba, Oeza, réalité, il y a. Média et moment. Avec Azmak Kiala, soyez les bienvenus dans Plateau Nabiso par rapport à l'Isolo Tozobeta Lelo et puis joyeux anniversaire d'avance pour Lelo à Moukouna aux bébé. Mais ça m'a bébé to mbelaye biso mbale to mbela biso. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Azmak Kiala. Joyeux anniversaire, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Mbotama et l'amour, Azmak Kiala, Mbotama et l'amour. Boyoka mutema pasite, yo pe soko salimbula. Saka makoki na yo obengeli David to sala ngoboye en pleine émission en plein plateau to yembela na biso joyeux anniversaire. Merci Eli. Merci beaucoup. Mituna e banda parce que Azmak lelo jour et 5 oui to bande likolo to banda na se kande yo mona. Voilà Azmak Kiala, bonne année et puis 2026 na sir to kota gango bien. Na soze Michel Bosoto sané na oui c'est influenceur na biso pour le moment Azmak Kiala ba bonné be na TikTok. Mutu azoli sabato azomeli sabato na balabala. Ouais. Okota gagné bien. Très bien ngolo nzambe donc. Tout ça na biso bien. On a côté droit 2 années. Na côté na année moko ya bonne année na janvier. Ouais. Et puis botami lelo. Na côté sous na botami sous lelo. Donc en tout cas, tina moni sous no boye na bato bota la biso. C'est que nzambe pena za azana biso quoi. Ana biso. Pour to lekina ba moment mo ba difficulté mo donc on a lekina ngo. Ouais. Baliwa ba problème mais ya mo vando mituno bisima nzambe bi est-ce que silipo nanga to silité mais mo no vando même réalisant tina suka ya mabepe comité nanga mbunao comprendre makete nzamba zananga na koti ma très bien. C'est vrai quand dosimbi pas joano bi ya baliwa ya makambo ebele parce que balaba les zoloba mokili pe zoloba que Azmak Kiala ba matanga tozui yo bimi moto gachi c'est comme si yo sacrifié batu na famille na yo. Pour les logos comme on a succès, on a pu abonner. Tu poses à la rapemene, il y a des plics, moutazo liayo, batu. On est en gâte, ma solo, tu na balabala. Non, balobi azibaka comme ko lia batu. Oui. Et en tout cas, merci pour la question, on est très important. Et la question oyo, ils ont dérangé. Premièrement, pas si ils en ont une.
na kala so muta kufeli fo batu baya ba PC Fox mais le comment so muta kufeli batu fo baya ba luka su ba bomai o ngana kuta nango déjà en collaboration avec des pliques yemo bomona ninga le kradia kumisa glorifier nzambe tanga glorifier nzambe sika na pouvoir boma mutute pe na kata mondo wana boma batu azati ayebi yango pete batu banga ba kotie na makambo wana eza lumière des pliques ne tout fait bango deuxièmement na part nanga na ko boma ndeko nanga jamais pona ba abonné wana baza batu baza famille nanga ti famille nanga eza batu nde bazo kufa wana nzambe nda obenda obenga bango na libota na biso tozana pasi plus que batu oyo toleli na bango déjà naza boye so babotaki biso 15 so to kufi déjà 3 to skali combien 12 na pasi ya grave na motema na naza boye na pena souci na ko boma bandeko nanga jamais pona souci ba papa o babotaki biso na libota na biso ba bomana gite alors biso bana comment to robomana na vie na yebi jalousie na yebi conviété na yebi nde balaka mabe na mutute naza pena honnête na vie na ngana simbaka eloko ya mutute pe eloko na bisa nzambe da 3 choses nazala mutu nazala gete na lobite na linga bango mingi mais na part na nga ezala ngate dede na yebisa nzambe na ngai asunga nga akufisa nga pauvreté to botemne ba famille eza en kombote so biso nde photo cha ba kombo na ba famille tellement que to ba chrétien to yebi ke ko simba to yeba fo kende bongo na ko bomandeko na ngati aucun jamais na libota na nga mwana aliera muninga mwana te o batu ba bolongola ba idée wana na pasi bo soutenir nga 100% na mbongo te bo sunga na consolation po sunga nga na zala bien na o perdre bato baza important pour nga ndinga na important pour na bino o bolo ba wana na nzamba likolo na nga moko na ebité mamukile ko lo balango bon azma tellement eza oza mutu ya déplique eza na sujet moko eza moto tozaki obligé to solo na yo marqué pe jour anniversaire na yo toko zonga na biso na makambo anniversaire mais to solo na no makambo déplique azma kiala boni basango ya déplique pomba nuance premièrement na pesi ba moto belé na kata Paris le 14 max awa beta na kata Lyon DJ Champagne, DJ Ken Boyamba depuis pour Manias bana Lyon, nazo rappeler nzembo ya hymne national bana Lyon maboko likolo. C'est que les 14 boza au CP là. Après c'est bambote belé na kati ya Paris, Ego Bantu. Pe na sali émission oyo, na sali on a bokasi ya Paulo dos Santos Guerrier. Voilà membre ya kati ya mboka biso motema mabeto kata limite wana sangele gali souté donc depuis que ça est très bien, ça vraiment très bien. Concert ya déplique batu bazoloba ezana ba musicien mingi ya wenge balingaki déplique abeta concert wana te bakumaki na niveau ya ko corrompre salle wana pour concert wana ya déplique le kate selon yo azma omoni yango vraiment déplique ça comment on a déplique ya personne bona vie na ye déjà santaki ana miracle moko ya nzambe na kati na ye mutulo a déplique surtout ba histoire ne bien. Il y a beaucoup de gens qu'il faut respecter. Par rapport à quoi? Quand il y a des pliques na kata wenge, quand il y a des pliques na kata wenge, surtout il y a des scandales de pliques à ça là. Alors le seul na bato wenge ne bazala wana parmi où il y a pena aye à côté, t'as des pliques à na kasa vubu. Mais bazala na mission munene le rôle à Olivier à la PC bambote belo wana vena biso azala na kati mais oui aye tu ne ba na kasa vubu. Partir le lobo musicien yé au déplique. Mais Olivier Vandawana depuis qu'il y a pote premier pote nae avota la depuis que mais si vous pesa mbongo aningisi bana wonge mutu ayati banzembo ebele ba vocal ko lo plus 17 kolonga depuis qu'il y a beta concert na poto batu tout binga fona ngana yeba ke osala bongo so batu tout banonzi mais depuis on est tout na ayemba nini mais est-ce qu'on a banzembo depuis qu'il y a moko ayemba silisi ngote parmi les 3 concerts graves na Paris. Ou est concert, tout le monde sold out c'était tout ce qui n'était concert musique depuis qu'ils ont en 4 propriété concert ya bien oui parmi les concerts où ebeti na poto banda poto zonga tanga concert à déplique ça propre spectacle soin kitoko bato balati bien en placement et tout depuis qu'on ça la fierté à Wenge na bana Wenge o babeti na poto so ba concert na bango classé o tina o depuis on comprend que we ranson na bana nini ngotanga bango depuis ka bakisi implice so baza 3 na limite que depuis ki bolongole na kati wana bato babeti na poto na bana Wenge depuis ki ata exemplaire ya Wenge en plus ata exemplaire ba chrétien nga vie na nga so loyi sanzambe na fo même ma vie na nga lo ra déplique na histoire na ye
bato tu bandi meta sala boete mais soka sali ezalaka un temps depuis qu'il y une grande salle dans Nzemboka moko assassin n'est-ce pas ça il y a 3 mois bato y a ba musicien belé na Congo a musicien Nzembo beti grave mazulon ont contraté naba ozoloba mingi mais il faut peut-être poser la question pour ça la bien naba détail ndenge biso na ba to lingaka naba détail il y a des plics oloba na biso que déplique ayemba ki bien depuis qu'il y a premièrement bien vous étiquetez Aimba 100% vous équité tina souka déplique na yemba na conseil et on a sipena depuis que zanine ayembi Nzembo moko annoncer likambu atei après yembi deuxième en tout cas ngamo na mitu na bi non mon esprit a wera ya kofi na kata déplique comment boy na moni déplique na imagination moi mi kolomo ya kala na comprendre été placement na concert soin bato ba na kati soin koyemba soin na moni mission na biso mo abimi wana alongole loko ya café room papa na biso salinga sentiment moko en tout cas rien commentaire c'est important bana Lyon ba bo soutenir depuis à 100% déjà je passe na poto bato tout ba soutenir ki na biloko ne tout en tout cas ba venir biso parti lolendo bo avancer ba rigo bantu bo tchape na mambutu et que ne liboso DJ procureur na peso bambote belé en tout cas pena yebisa bokuta yesa vena biso bokuta pongo pour 100% donc na papi kadiata le manager en tout cas donc na comprend pas depuis pas makila Angola depuis pas makila Angola mais na ndenga balabala mo balabala le lobaka nango concert à des plics toko comparons na concert héritier non toko sala ngo bongo te toko comparer conseil ya fali non toko comparer te depuis que na place ba misé bango nyonso te surtout comparer to non surtout comparer toko boma au depuis kaza toko comparer te so au depuis kaza na 5 ba fan na depuis o ba rataki ba concert monsieur zozoya faut boya sur bongo et azma ko kimi question na biso non on a comparé pourquoi depuis que petit concert les baba ne bana posa ba yeba depuis que petit concert il y a des plics ndengo tali concert ndengo tala ba concert ya héritier otala concert ya fali ya faire comparango nanga na bata balabala ba concert tout auto tangi awa bata ba grand artiste mboka na biso mais que depuis que petit concert les lobi mamo ebimi mais que batu tout tangi ba kombo tout wana baba ndeko na biso pena so oyebisi bango concert oka concert ekendaki sous studio Olobi mingi ba pesa surtout ni boka concert kendaki studio pour des plics et beti lelo ebimi pe lelo lobby et beti na butu lelo ebimi lobby bon concert a fali te wana ni na ebi na ngana nte nane beta lelo te bima lelo te na kokota na ranger wana te pourtant depuis que beti concert na ye c'est là pardon tant depuis que beti concert na ye ba spiritas ba ye ba warion ba ye mais bato ba soutenir depuis qu'à 100% makasi eza ba villageois na ba gaulois mais bango tout baye depuis qu'à sangisi depuis qu'à linga ba mélomane depuis qu'à na posa mambo wana te ba mélomane nde ba linga déplique concert déplique eta souka na son original sans yolamba ma quelque part concert ya bien batu balati bien c'est tout sans inviter mutu collègue naït inviter papa te na mono ko magite ça point obinini nani depuis que invité nani vena biso manda te ataki na concert na ye baba to so la raboité donc ça ba mususu so ba beti ba concert ba zela ka moto ba papa depuis que zela moto papa te yup to lobi a poser la photo a wira na sima reconnaissance ou important pas de pli ki zaika kari oyo wira sala pona yi na nzembo ya maesika pasa bimela nga poser likolo ya moni bana tout ya wenge maison mère il y a beaucoup de gens qui ont héritier na problème na déplique bazata na problème moroté il y a beaucoup de gens au banga ko te déplique na problème na wata et ta pementi omoni na mona give na biso paka aucun jamais paka roling héritier 100% goga ko le na biso gigi arabiola jamais ngala mona place arabiola abunda na mutu pour héritier mais paka osala ngote pas ling héritier te Paka. Alingane hérité. Non, même pas. Même pas. Même pas. Aroligné le roi Gigi Arabiolate. Alors, vous avez des ordres on a été. Mais quoi bana mutuna mutuzarana limite. Non, même pas. Papa. Par exemple, Gigi a sala gépé héritier. On a été pas sala. Te ba sala misala ngope pour la mise au fond ma te so ya au fond ma ba za place on a été. Batika ba distraction.
concert ezali boy promotion ezate Tetoke na on a bien. On dirait olimo kende so kende na ke no sko bien. Déplique pomba bimi na toile. La seule émission lobi la eza na toile. Oui. Yemoko concerne les gigi toko, mamto les gigi toko ba fingi ete critique pe na ngoti. Te ba finga yemoko zela. Na ebite yondo na émission hein. Leader yemoko les gini émission en plein plateau. Voilà. Aye oui. Akomo lobo ban na toi wenge. Baza agité. Au bon temps mutu yema lobi likamboana ke baza agité senti ke baza agité. A senti pays. Oui. Baza agité. Est-ce que Toto sur la clarté, clair. Mais agitation peut nous comprendre en côté. Peut-être agitation, peut-être le on a façon motivation. C'est à boire que la mboa qui est là et pas cible et pas ali. Attends combo. Obi na bi bien. Ndé toza la musique congolaise. Mutu tout oyo azalaka toucher David Wembe to yeba ke non. Oyo eza ya mutu entel. Ah. Ouais. Ah non mais na mona tanga ne kombote. Atanga kombote. Tanga kombote. Ya bete concert, bien pese concert, moi concert mamulu to eke gito. Donc ailleurs année na ba toile bon tia ça la promotion. Alors le bien important mais alors on a mon bobo ça na muki. Bobi ke pas ka l'équipe émission a manqué de plic ba respect sans problème. So pas ka dans l'orchestre ni. Obi pas ka dans l'orchestre ni. Na bi bien tant ou yé leader. Ou yo répondre ne pas ka. Il faut ya leader ndaya. Yo tant te na solo na. Okaki mama ba golwa. O mili jenga nani o salaki ona na ba golwa salaki vidéo mo bo wana. Namona kilo mo lega ki wana ko mema ambuki ba o ben o tsoba kilo mo ba be to kanga. Oh e comme que no donato pa bi que no. Na lo be mambo wana. Ezandenge mo pa ka pour ni ba répondre. Ala zo baté. Aye ko répondre richa zo baté ko répondre pa bi ke muto lobi wana za direct wana. Ezandenge mo pa ka ko finga. So o ko finga depuis ki par rapport à quoi? Depuis ka lobi nini. Pour ça sali émission liboso ça pa ka. So ba weli nini po finga depuis ki. Mais mambo bon c'est que héritier n'a déplique. Et puis ensemble na quantité sorti siko ya médiatique il y a déplique et l'actif vraiment qu'il y a un problème d'héritier. So que bien. Non yeba so que bien. Na paka. Na on est boba déplique na sala ke mission mutali boso. Na bi bien. Tous on a souci maté. Total à ce que leadership. Ouais. Parce que monde yo sabo asmak. Les loza leaders. On a pas beaucoup beaucoup les lots TikTok, na place sur na 6. Si on a limité que moi no moi yoko ya na toile à lobby yo papa maman yo répondre. Quand na zongi si opeka katsani ba golo na ki mwana ti. Ndaloba kiti. Ngasko na poste na kota na ba iloko wana te ya ba nini wana te. Nga o important pas déplique. Na ba que ça implique pour la promotion, développement et orchestre c'est tout. O ya ko bomele ba relation na batu na ro sala ngote. Na tana te. Na moni déplique des poisons à Fabregas akomani mafu. Nabi est-ce que Nabi Zela s'il te plaît Nabi est-ce que que Fabregas Arbeb ça déplique ba relation belle ba villageoise concert en Espagne tout somba ba billet et puis déplique Zela et puis déplique ba sali tamula ina président Fabregas maestro baloba na rati est-ce que mona ki mutu spiritus mo bima ki aloba ke nyabo solo la ba yemba nzembo héros na président Richie Goga nzembo ne beta bango bakota yango pete bon le mamu na bango depuis ki bokotie par rapport à quoi te bakoti yango ba problème ezapena na makasi non ndito za boyenga na yinto fandi na David Wembe on do sa émission eza na batu musu ba ya commenter na se wana a commenter pour na makambo to sala te a commenter ka point yo bo vandi na David Wembe point ni na Smack ba vandi na David Wembe ngana mona ngo lelo na bangola wati vena biso Sos Alberto na pesi bambote bele mona Sos Alberto Sos Alberto na masalanga Malou Kibukila ngata Brazil Brazuka na pesi bambote bele Malou ou Kibukila omoni pe bobu dollar pour tout star Gondo omoni dollar pour tout star Gondo omoni Mobutu Goche Touba la Pulga omoni gère sa majesté omoni Pamela Mayala femme malade Gère apé karasika gère apé karasika ozo comprendre omoni ko batu boni bafandi bongo omona 2-3 personnes ba rapembe na bango ole mukio ba pesa bango afunga ta bankada ba biscuit pour pas développer mais ali ngofunga bankada te azo yo koseka prêtre so bolandi nga bo benga na bata bongo miyibi oya na désordre oui bon lelo muna ngola na biso zara bien papa nomba bato na tangi wana ndenge ba aider la batu sera ngola na biso zaki bien yebi combien de personnes sénateurs par le tudu a aidé mais ba beta lisola mabe na kombo na ye ngana mona Paulo a sali production ya fali poupa aweke bien na zone na PC Valère na ye il y a beaucoup de gens ba ya ba loba na privé
Pourquoi tout le monde a revenu il y a Gino c'est qui bokolo bateau il y a Gino vie ouais bateau ba ya pembeni ya bateau pembeni na bino baza mabe botuna bango ngam na lobi azimaki banda boza pembeni na nga Eli ouais biso na bino ewembe yo travaille na idéologie TV nous travaillons bon travaille na ta compagnie et yo travaille na tout dit le 20 touche au travaille na ta compagnie ouais ce n'est pas travail bongo c'est normal mon nous ça mais muto ba kabele ko kabelera sans travail font la bancada font la messe ba on a dit bien bangonde ba créer problème ba massa ba koti ba grand frère na biso na ba problème il y a grave ba messe na mboka ba koti bino ba problème muto komeli comme na Facebook akomeli mutu wana te yo ko logo tango oyo ngo pesi mutu wana likambo etali boss wana te yo zui yango au commission ya ye et puis na kati te bazana ba boss te. Et pourquoi ngesala ngana soni moni lelo namona vena so Paulo du Santos guerrier atindi Farel poto Farel akena poto na pesi ba ntumbote diaspora na pesi mbote CG Mobali na pesi ba mbote belé Maninda la Joël Makonga yo presque dodi para français basé belé na pesi ba no sto ba mbote le nanga kuna na waki na sola na peke ba conseil ay pesi ngazmaki fona bengisa ata moi de ata moi bana fo ba yana mère au moni le c'est important vers peki papa mutumo mati abendi toza posa bongo na communauté parce que yana batu so avant da 7 ans aboma batu comme na suka ba bengani agena mboka moboye akovanda akomoluka so fasuni akokota chami complexe akomoluka fasuni akokota frère to timbeli ba vie na bino boye na ngola na sima to monde boye bozana espace te akosala mabe biso mo cette fois ci to telemi ba jewana si Azmak oyela ba contre rendre wa non même on a problème na batu te agissement na yo mona te nena ba conseil oyelo ba conseil te ozolo ba ozo mata nena ba conseil oh nena ba conseil aussi mais oui nena ba conseil poti na solo la boy tina solo la boy batu tu ba la na ba bigi Azmak aloba mabete naloba eli naloba loba mais ba lobio par rapport David totonga biso to ba tolobara on comprend hein David et Azmak babio bobeti Cédric Boloko bokangaki moyibi mais ki moyibi yango e prévezate mwana batabeti Boloko o akanaki te na ebiti mokili nde eloba o toloba eza ba vérité ngai te tozwi yango na balabala et puis tokendaki tina ba Boloko tozaki pe na yo na pesi no bambote ebele et le soki Jocelyne Moussitu na kati ya Paris na pesi bambote ebele omoni na vie eli nga naza na patron moko te na travaillera pas na elokola mwa mosala soki na patron na travaille pas na elokola mwa mosala yeba yango na droit nayebi ki o patron na osala epa na ye na vie mo moki motema mabe efutaka te na pesi ba mbote belé na maluki bukila ngata Brésil na pesi ba mbote belé na lingaki mingi c'est mon frère à moi so na répondre na question tuninga eza mutu musu na ko répondre te ponga na temps kota na ba milliers makambo wana te et to kota na milliers mutu de la vie privée de la vie oye na réseaux sociaux eza milliers o baleki ba osamiser ba osakana ngaza temps kota mamona te ndika vie na so faire rigola lobanga na ya mukolo mwana kota mambo wana eza te eza nini yo po combien mukolo ah ouais eza nini eza ke Malou a grand frère Cédric. Son nom est la bino vérité boy na TV bot bayoka. Tu peux pas comprendre pour pas longola haine wana yo côté ko dise ba to belé. Non, Cédric ala ki na biso ngale mingi. Ouais. Malou Kibukila c'est mon frère à moi. Ala jeune moi ça bien. Mais na comprendre que les amours ba jalousie ya bande comme soupe ba benga na ba téléphone. Ba solliciter mais ba jaloux ba frère. Qui montait à ma belle foot raté. De là pour tout ce temps à gauche, on a pu se voir mbote belé. Boté tout bas la poule, on a pu se voir mbote belé. Qui montait à ma belle foot raté. Gère sa majesté. Ouais. Maluna Cédric, bah il a moi petit problème moi wana. Mais bah rangeango normalement, a quand même à la police. Malua bimi simbongo. Bande européen à qui biskana ba chimbongo. Mais presque quand ne malua quand il s'acquiert, car il est moronde à porter garant. Il y a autre possibilité et délai. À part bando bataki ba appui mais surtout to check ba appui ouais ba camarade na pe ba assistant qui balanda qui à 100% balanda qui na ndeko na biso na ba père alek et tout balanda qui se dit que azali banda ouais tikali wana eza nango ba leki ba s'amuser eza normal
nga na kokota na baranja mambo wana te naza da mokolo moto abimisi Eliash na kati ya kasho eza ye moko ndeko na ye malu nde apose mbongo ya mwa mingi par rapport na biso bato tocontribuer pour nga mpe na contribuer tozaka tocontribuer jusqu'à 4 personnes kaka 4 personnes mais moto atie mbongo ebele mpo c'est-à-dire bima eza malu ye moko est-ce que kotanga bakombo bato batie mbongo bato batie mbongo malu ye moko atie mbongo de 2 Asmar atie mbongo de 3 papa leki ya Cédric atie mbongo de 4 ndeko na biso mobali mwana ya vina biso Jérémy atie mbongo Jérémy atie mbongo vraiment Gauche Touba atie mbongo dollar pour tout atie mbongo mais mbongo dollar pour tout eza po ki na ba traitement ndenge leki abimi esungi na ba traitement wana leki bango mo bazwaki yango mais o etikali wana mususu nde na yebite la ville est calme wala eza ngazma ikela mna oloba na lingi kimia ezala ata leki na biso mamboleki en famille to memango na ndenge mwa likolo to moni vite osala lelo lobi to s'attraper nango to sala mamuka pona loyenge te to sa batu moni ba discussion le kalo na ba TikTok il y a des gens ba bénéficier nango yana bato pe ba bénéficier nango te na senga na bando na biso abasi na moni ba ene ko moya makasi na mitema bozala bien mibali ba ozela bino po ba bala bino mais na ba genre ba comportement oyo eli surtout continuer ka beboler la bibembebele. Merci beaucoup à toi, Marlène La Tortura. Tali-moi si penda, Okumisi Nzambe. Marlène La Tortura. Marlène La Tortura. Au moins, je pense que tu as conseil pour aller. Kala nde kona biso moi, so moni kimia oyo azwa. Marlène. Se retrouver en relation moi bien avant Bakata Boala. PDG Alain Bakata Boala. Bof nga na message moko. Nga na yebisa Nzambe nanga. Apeso ya mingi po leki na biso daza la kimia mais commissaire le sous kimia c'est que na sopi pena baso iboke liboso vraiment voilà Stéphie la fraîcheur bola molege belé boko ta masola bala et ko sala bien c'est jabem vendo boss Daouda boss Daouda Elie Azawa David Azawa boss Daouda bazaka bongo na Edi kitoko aza kitoko partout beaucoup ta masola bala et ko sala bien Asma Kiala oza influenceur na kati mboka oyo soki totali yo komi au moins na plus de 300 000 abonnés au balandaka yo 350 ouais osalaka nini secret na yo à chaque fois babonné ba obakisama ba inspiration na yo makambo na yo nyonso wana secret na yo ezani. Jocelyne Mukanza, mon amour, n'a pas su bambote bien à Paris. N'a pas su bambote bien na Zei na LP. Master ya Batu, ya Alicia, Alidor na kati ya Paris, ba na Paris n'a pas su bambote bien. N'a pas su bambote bien na Maluta, grande sœur à moto. N'a pas su bambote bien na Sarah et Sambo, na Laetitia Sambo, na Renate. N'a pas su bambote vraiment bien na Lingabino Ming Chani Kutambwa, ba couleur orchestre Simba Bango. N'a pas su bambote bien na bayanga nyoso banaka à Paris. Bon, David Mbeso na ozonga place wana secret nanga eza respect. Au moins ba respect auto na ba famille na biso. Eza ba respect auto même en internet. En plus internet TikTok pose na ba abonné belé faut ça na contenu. Moi j'ai une contenu très important. Contenu nanga eza moi passi pour batuba ba ratango. Contenu nanga eza premièrement conseil. Deuxièmement, respect. Troisièmement, propreté. Et si l'on a discuté dans TikTok, nazoya na apprendre batu vie. Kaba vidéo na sala rawana et sungara batu. Ya moni le batu baza bien. Na na ve na mobo ana poto. Abenga ngai, ve na Gabriel Kishimba. Ve na Gabriel Kishimba bonzingi, mobali ya mama ya batu ya ndako. Ape aibisanga benga mkomso ngazmike. Moni nga ve na Gabriel, ne na vanda raboy. Natala ba vidéo na yo ngai Kishimba bonzinzi natala vidéo na yo oza na sage mukolo ko tara bêtise na kati ya TikTok na yo obomi mbala moko donc yo ndo komana ba abonné belé boye po premièrement contenu ozana contenu ya bien bêtise za la raté ya wana batu balandaka yo yango batu balandaka ngai ah ouais bon tozoka batu ba mo simbela ngo kisi bato ba kisi poza na babonné belé na TikTok
nga na mona masala nga brolika dima non na mona masala nga brolika dima pesa mbote bena à Paris akokisa 1 million d'abonnés to vanda na ye mais na psikola ka lisola ki cité so on a bisio tipo comme na ba abonné belé faux contenu bato ba osimba ba kisi ba eli TikTok te TikTok est un monde ya mabe ena bato belé mi tout et baby déjà ba comprendre te comment mi tout et baby biso na TikTok oui mais tu sais baby bon oui et ça monde a bien te ah yeah et là monde mo et là temple mo glissant so za maele to glisso kwei aussi ba problème na vie TikTok est un monde mo bo danger bato ya zora vie bato baza ko envier ba koma lwa yo na TikTok rolo bala bango nini ba envier ba koma lwa nga na senga na bino bozala na contenu bozala na maîtrise eza mutu musona ba abonné belé matala mara mingi te bando na basi bana ngola na linga bino nyonso ndenge moko maintenant na posa boya na TikTok bo koma koteka bozwa mbongo na TikTok boya kokota na TikTok te na ba désordre ba discussion wana na sepela na ngote na baninga na même mususu ba bénéficier mais bino mususu bozo perdre o conseil nga na ko pesa bino ezaka yango wana TikTok eza place au bato ba prendre ya bien ba prendre pe ya mabe mais nga na préférer bino bo prendre ya bien bo prendre ya mabe te ba abonné tout balinganga nzambe pena azana bino tout ya bien za liko na bino c'est la lilanga na pesi ba mbote belé Luka Modric Sylvain Nzemba le Kinois na pesi bino ba mbote belé venanga Sos Alberto Kolo Orchestre na pesi ba mbote belé donc Pape Kauka ba mbote belé Moga Bitumba Mboka Mukonza Mboka Kumade Kolo Mokili Kumade Bitumba Mboka ya palais 24 applications na pesi ba tout base kashimba tout ba mbote belé na ngabino mingi Orange Mobimba ba mbote belé Maikuna ba mbote belé donc voilà balobi Kauka mikolo na ozala na mingi na obetane ba tour mingi bien ya palais donc kuna ba simba raté base Orange balobaki to bongsala bango loro moko eza na suspense ekobima kaka Moga Bitumba pa bito sala bango loro moko eza na suspense David Wembe to dans la prépo ba mettre Odilo Swana yebisela nga sacré goga Odilo Swana sacré goga tozana déjà sacré azada na mboka tozana sacré na pesi ba mbote belé YouTube là na John Kizaza YouTube là ba mbote belé Davina Manzombi na linga bino dans Ligue des Champions Calvin aéroporto papa nana projet souka pona depuis pour ma nuance le 29 max toza bongo na kati ya Congo Kinshasa tobeta na même ligne ba mère tout ba na Kinshasa ba linga azmaki le 29 na kati ya Kinshasa na même ligne on a piscine wana Lamborghini la telanga ndinga na linga presque na biso la tara ni na linga bino tout na ngabino mingi ba bonetu ba linganga boya pena ebele chende gola na piscine na mbote ebele Diego Muniputu pesi ba mbote ebele Dienguma piscine na mbote. Merci beaucoup Azma Kikiala tozo tokomi da presque à la fin et biga maramonde za la to bandaki bien to suksa bien Stallone KBH aux États-Unis Stallone KBH en États-Unis mwana muluba po Stallone KBH wana penda ezo laksara ke non Stallone KBH santé c'est dans 300 et bon masola balabala ndeto za bo omoni masola balabala bango yo c'est ba melataji Stallone KBH melaka mai Stallone et ça la biso wana na moni presse de bazola pe na ndenga États-Unis camarade nanga maki ba joueur zo benga mais bataye bigaka to solango Jean-Jacques Bazola na Paris Bazola l'entelo ouais nos frères voilà bena parler Sije Mobali Sije ya pembe lebso Sije bendi mabe pesi bambote belé nga mingi mais Azma na bien David no bakay loko sona lo bien ngwati na kolala te et pop balode non c'est édition mo kana ba star non c'est édition mo en avril dans tous les tiktokers tous les presse open as star né ba David Wembe ba mère na parler bo sala zouate et puis ba père bo sala zouate zaka par rapport to kolisaka mo eloko ngo pop de ballon et puis waneza na comme na collaboration nako na mogo BM to solo qui déjà makambo eza très kitoko to yeba ne to sala par rapport édition pop ballon zoya sans oublier chaque dimanche moi événement mo bando sala manaka za Tudu Royal Domingo Power bana maina Domingo Power chaque dimanche na wana na Tudu Royal nga moko eli el pona bokasta sénateur Paulo Tudu pesinga journée wana lundi chicha na plaque da banda mais ya likambo zo régner ana omona batu bayebi singa ike o ville lali kufi kazenga obi ville makambo parce que ba vena ke na revena so sénateur afunga la boîte ba funga biso boîte ko bote transport ezolia biso mais ville lali na nini oui transport ezolia biso pe wana eza eloko bana kazenga
pas top 5 on est à vie na biso depuis ka 5 eza biso donc c'est le bien par rapport kuna kazenga mobimba ya pende biso on est à drisika kazenga biso za drisika mayanga donc mayanga eza centre ville et 5 sarabatu tout makamtu je sénateur makamtu ka to linga ba bar to benga mi en ville kitoko merci beaucoup ciao ciao la prochaine